Hiro, merci à toi d'être venu. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci. On voudrait faire un petit coucou à Youssouf et Momo Nyangadou, voilà, depuis le Mali. Et Hiro, une dernière question. Comment tu fais pour avoir cette énergie avec tous les concerts que tu enchaînes, les avions, les répétitions, les studios? Quel est ton secret? Voilà mon secret. Doublez vos limites avec Double 7. Faites le plein d'énergie grâce à la gamme de boissons énergisantes Double 7. Composée d'une sélection d'ingrédients riches en vitamines pour un goût unique et un max de plaisir à chaque gorgée. Augmentez votre énergie et retrouvez toute la force et la vitalité nécessaires pour affronter efficacement tous vos défis du quotidien. Double 7, c'est la boisson irrésistible que tout le monde désire et que tout le monde veut goûter, mais... Ah non, c'est ma Double 7. Ah non! Découvrez vite les nouvelles saveurs Double 7 Light et Double 7 Cola partout au Mali. Vous nous suivez de partout, Bisika Banso, Bozwami, Bino Baibo, Kolanda Biso, Bozali na Ngambo, ya Limete, Bato Banso, Kolanda Biso na Banda Lungwa, Bozali na Ngaliema, Bozali na Mongafula, Bisika Banso, Bozali na Lemba, Matete, Njili, Maluku, Kisanso, Boali na Kinkole, Sikonyoso, Bozali, Bandeko, Toko Senga Bino. Merci beaucoup pour l'attention, Bozali ko accordé na émission na Biso, ya Lelo, na Kati ya Bosolo Télévision, Bino Pe Baibo Kota la Biso na Facebook, na Nzela Facebook. Beaucoup landa biso na nzela ba téléphone na bino to sengi na bino. Merci beaucoup, merci de nous avoir accepté chez vous. Pe ba beaucoup landa biso na YouTube en direct. Nous vous disons merci. Aujourd'hui nous avons une émission spéciale, s'il faut dire, parce que nous n'avons que des ressortissants de l'Équateur sur ces plateaux. Les ressortissants de l'Équateur avec qui nous allons parler des différents sujets au Kotungisa Penza, province et Équateur. Je vous présente, nous avons Joël Ilangila. Joël Ilangila Oazali Moko ya ba jeune leader na kati ya Équateur. Et puis nous avons Cédric Ingele. Cédric Ingele Azali Moko ya ba membre na kati ya Génération Consciente de l'Équateur. Et Eddie Yando, Yondo ou Yando? Eddie Yando qui est jeune leader de l'Équateur. Joël Ilangila. Mbote mingi. Mbote mamelo, mbote balandigno sur le na politique. Mbote na bana ya Équateur pe bakula kanabiso nyonso o bazali branché na bosolo na politique. Cédric Ingele, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Mamelo, bonne fête à moi de la femme et surtout na ba o bazolanda biso na ba itanoike na bango et na ba équatorien nyonso o bazaka toujours na posa ya mbongwana pasi na motema to pesi pe bango mbote. Merci beaucoup Cédric Nandengo Tombeli biso feti lamo ya mois de la femme, moi au ba femme so ba ko reconnaître ba droit na bango. Eddie Yando, bonjour et bienvenue. Bonjour Mamelo, mbote na bana nyonso Équateur et surtout na ba maman parce que za moi na bango. Et puis na pesi mbote na bandeko na biso baza na prison centrale ya Mbandaka, 3 députés bakangami kuna et puis ba jeune activiste na ba journaliste. Voilà, merci beaucoup les députés au Bazali, Nakatia prison centrale et à Mbandaka. Nous allons en parler, c'est parmi les sujets qui fait couler encre et salive dans cette partie de la République, Nangambo et Équateur Kuna. Moi, Lamboka Joël Ilangila. Nous commençons avec vous, dites-nous, et loko nini penza ou ememio, Nakatia Bosolo, la politique. Merci Mamelo. Nakoyebisa yo ke eloko oyememi ngai pe ememaka ngai mbala na bosolo na politique ezali juste situation politique oyo ezali kwa genuin province na biso ya Équateur. Situation politique oyo ezali kwa genuin province na biso ya Équateur ezali kaka moko. Likambo yango ezali ke gouverneur illégitime approuva incompétence na ye les députés provinciaux voté là une motion. IGF a déposé un rapport na table ya procureur général après la cour de cassation. Population et vomira au moins 90% de la population oyo et boya gouverneur illégitime Bobo Boloko. Mais elle a tozali ko kamwa parce que Kinshasa ezali ko beta yango kara. Yango wana biso population ya Équateur.
tokolemba te koleka na bitando ike pona koloba makambo na biso ya mboka pe pona kosenga mokonzi président de la République son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo azwela biso solution na makambo oyo etali Équateur parce que bazoloba ke président République alingi akenda Équateur mais seule solution pona Équateur ezala délivrer pe président République ayokama na Équateur ezali kaka alongola gouverneur illégitime Bobo Boloko avant akenda conférence des gouverneurs parce que population alingi était bato nyonso baboya ye lelo yo compte ya président ya République ekiti ezali siko au moins na 3% or que moto o azalaki na plus de 95% ya popularité na niveau ya province ya Équateur mais lelo net azo maintenir moto yo population alingi était moto yo population aboya moto yo a détournant moto a spolia bandako moto IGF afunda ye moto ba député balongola ye moto yo chaque jour azo kanga bato akoma empereur na Équateur parce que empereur wana tozo benga parce que ye ayokaka moto te ye moko aza député ye moko aza ministre ye moko aza procureur ye moko aza nyonso na province ya Équateur. Voilà, merci beaucoup Joël Ilangila, c'est vrai. Président de la République, c'est bien bon. Ça fait longtemps depuis que cette situation a commencé. Est-ce que yo kanisi était nangambo ya président de la République kuna nano yo kimbela ote bana Équateur ba ko beta c'était depuis babanda que Bobo Boloko yete ali illégitime. Non maman, na ebisu yo ke ayo kambela. Président de la République azali pour la mise en application akozwa. Na ebisu yo ke akozwa décision d'urgence avant akita ville en bandaka na yebisu président de la République ayoka yango pe président de la République malgré bato bazo entouré ye baza kokosa yo non tika boye na bandaka bakoyamba yo or que za lokuta président de la République azali suffisamment informé na situation oyo za koleka na Équateur pour preuve qu'est-ce qui traîne le pas écoute madame pour preuve tozana mwana bino mais makambo au gouverneur wana auto sala le 8 mars. Le 8 mars et cérémonie officielle et kendaki na mbandaka. Au même devant ministre agent gouverneur a beti impété à discours. Gouverneur azali même na vocabulaire na mutu na été. Gouverneur azoyeba même kotanga papier boete. Mais la faute revient à qui? Non, la député provincial mais c'est ça, les députés provinciaux déjà ba mis lava parce que ba votant motion contre ye, likolo est compétence, likolo ba détournement, likolo ba spoliation. Si le gouvernement central n'est motezo protégé, ce n'est pas les députés provinciaux. 13 députés sur 21 députés provinciaux déjà ba destitué gouverneur. Et pour gouverneur on appelle son maman na ebisio journée de la femme ezalaki journée moko na ville mbandaka ya esengo. Mais Batonio so baza décis. La ministre déjà était là-bas pour rendre très décis na discours oyo ya papier. Soki gouverneur ayebi kotanga discours ya papier te, o même na bana na biso école primaire batangaka. Boni sikoyo a ko introduire conférence des gouverneurs ndeto monaki gouverneur Gentini asalaki. Yango chef de l'État. Est-ce que comment ça Bobo Boloko n'a pas pu il ne sait même pas lire devant le ministre du genre. Posez la question à bateau bazaki na mbandaka ezalaki d'ailleurs en direct ya RTNC. Soko lingi tocha ba image omona. Tozana ba image awa. Ça fait la honte de la province de l'Équateur, bakulaka Équateur nazo ebate. Sonyo yo nga nazo yoka. Kaka ya simya il y a maintenant au moins 3 jours. Ezali soni ya République Mobimba que un gouverneur qui ne sait même pas lire, comment il peut diriger la province? Yango toyebisa ki yo gouverneur azana esprit managérial te, gouverneur azali incompétent, gouverneur ayebi elokote, gouverneur ndenge azali gouverneur wana a comprenaka te, asala nini, abanda wapi, asuka wapi, vraiment a maîtriser eloko wana te. A côté paté. Azo te pate lokola libata mama. Yango moni population Équateur balembi. Population Équateur basali ba marche, population Équateur basali nyonso. Mais papa Félix Tshisekedi na yebi que ozwa solution parce que inspiration moko ezoyelanga na mutu. Po na yebi que bobo azolongwa. Na rasire parce que soit population aboyo ko sali sunte. Na yebi sur bobo azolongwa.
ndenge tosola na sango Dinio bino bosi bosali kuna bino boyi ba notable boko mibenga ba jeune leader de l'Équateur. mais ba démarche oyo tozali kosala boko mama ba démarche oyo eleki démarche ya ba députés provinciaux et ba députés provinciaux ba longolo eza wapi. Ba démarche zela na silisa mama. Ba démarche oui tozopesa bango sikoyo. Ba démarche oyo eleki IGF afunda yo koyiba misola l'État eza wapi. Yango locataire na bandela akolo bango. Locataire soka lingia longwa na ndako. Eloko liboso so ga préavis esili, eloko liboso asala rezali ko bikola ba prise, ko bebisa couleur wana alingia longwa. Yango wana ndeko boba koma ko kanga bato, ko sala makambo na nkopo ayebike province wana azana tina na ngote, ezana eloko moko te azolongwa. Mais c'est sa province malheureusement. Oui, sa province mais il est locataire. Aza mwana Équateur mais aza locataire. Yango na zo kanga bato po aza mwana Équateur. Yango na zo boma bato po aza mwana Équateur. Yango na zo salir comme chef de l'État po aza mwana Équateur. Désolé maman, ndeko wana bo tiaye na passé. Na ebisi bino. Merci beaucoup Joël Ilangila, Cédric Ingele, outiko yoka tout à l'heure. Moi mboka Joël alobi Bobo Boloko oayi gouverneur na Équateur ayi na bagage te. Asali discours mais makiye atangi na kati sepeli utilité. C'est toujours Bobo qui est d'Alibo, mais qu'est-ce qui se passe effectivement en Équateur? Est-ce qu'il faut changer de tête? Il faut changer de personne? Ou bien il faut changer la tête de la personne? Merci Mamelo. J'espère que décortiquer qui est Bobo. Province de l'Équateur n'est pas dirigée. N'est pas dirigée pourquoi? Parce que la personne Bobo est incompétent. Son incompétence n'est plus à démontrer. Donc, pourquoi Bobo Azoko ça se voit à l'ennemi. Dans le discours de maman, ministre en genre Azaki na Équateur, discours où il d'abord, mais Azan a difficulté, il y a qu'à transmettre en abattu. Projet parce que si vous avez les lois pour défendre un projet quelconque en faveur de la province, vous allez parce que devant un papier, il y a moins d'une page, moutazo devant Batouté. Alors, ceux qui ont défendre un projet à mon aîné, peut-être tout projet Moro à électrification à ville en Bandaka. Est-ce que ici à présenter déjà différents projets qu'on a dans la province en Bandaka? Et là, présenter maman, à représenter on a mutu wapi. À représenter on a mutu wapi puis na mayelo wapi. Bon, d'abord dans l'Équateur, tolo ba magamonyoso, tolo ba chiko magamonyoso parce que chef de l'État il faut aller suffisamment informé na onyo sur les cas en Équateur. Est-ce que le conseil des ministres na Équateur les cas na lingala? Orundi mangote. Na lingala bavando mo ilelo mokolo lelo tokutani ministre na nyoza pi yoyaka pour ça qui tino koto yo ça se fait comme ça. Et puis soko yé même conseil audience au côté d'anti-chambre à gouverneur, on te forme que awa makambo français te loba lingala parce que gouverneur ayokayo bana mbandaka ba témoin ba tunyoso ba ebi en dehors il y a mayele tout ça c'est zéro déjà na gestion aujourd'hui mamelo ndenge toza sikoyo tozolanda dans quelques mois Bobo a commis ça 5 ans dans la gestion de la province. Jour pour jour. Jour pour jour. 5 ans. Aux âmes au panier. Il y a un appel ou appel téléphonique ou bien l'autre. Tourner la bisoye. Papa gouverneur, aux Olanda 5 ans dans la province, il y a Équateur, Nyoko Kisango, bientôt là. Yebisa biso ata toilette publique. La réalisation c'est zéro. Je vous dis c'est zéro. Et loko moko ezate. Nambanda kandengo moi makambo sango alobaki awa. Eza makambo akosi tezo ya moni po biso bande kwa biso bazobika. Population bazobika na pauvreté moko extrême. Okondimate.
moto po alata chemise bo il faut azwa faire à makala habite so yo monango makala che a pupoli après à repasser on attend ya musée to solo na mbanda gande sikoyo bato basailaka yango même no moni ministre no moni ministre azo bima d'abord il est ministre azo ke na bureau na ye avec la moto yenda memi garde du corps na arme ministre na moto we na kitata. Pourquoi il y a un problème de route ou quoi? Problème de route donc ata initiative ya kosombela ba ministre mituka te moi ndambo etikalaka parce que tant basaka remise reprise na bolamba sombaka quand même ba mituka na ba ministre na ye nyoso anesila na koteka kokabela bato baza na makoki ya kotambola na mituka ya leta te nde omoni nyonso esila na kokufa et puis yepe oliaya na ba initiative asika ezate Équateur ndenge za nezozonga marche en arrière okondi matin mamelo soko kena mbandaka ministre ya mbio na bureau na ye bureau ya ministre mopanzi koto bateka ba voisin bazolamba milinga pe kuna balamba mingi na koni par défaut ali lopango ya gouvernorat to ba ko futela lopango ya l'état espace à l'état siko batekela nde ba individu donc spoliation salement en plein jour donc ville mobimba mbandaka ndenge za wana lopango ya l'état etikala kaka kaka ba parcelle eza déjà ya kotongama pembeni ovanda na ministre bazolamba solo biloko yo kote la ministre même milinga atelemi ye moko na fenêtre ko bisaba di bobo manano naza na batwa toza na mboka nini chef de l'état province ezokufwa province ezozanga un manager crise à leadership eza na tête ya province la personne aza wana azokoka te biso ba bilenge ya génération consciente de l'Équateur tango azwaka makanisi wana ki akoma gouverneur toyaka koyebisa ye tobi papa en tout cas oza na mwa ba compétence ya mwa makambo mosusu mais Équateur niveau toza nango ezosenga bon médecin parce que Équateur eza sukuma ezosenga un bon manager gouverneur oyo aza na agenda un intellectuel avéré oyo akoya na ba projet ba initiative mpona kobimisa Équateur na trou profond et côté pour que province soit décollage bato tozalaki mal compris même ba député ba oka bisote tant ba voter to bon OK ba voter mutu to ba tsoy to bandi siko ba o N parce qu'il a été contesté dès le départ. Oui, la génération consciente biso bilenge totalement dès le départ ya candidature na ye yango mo biso combat biso contre mes gestion na ye ezoko ça 4 ans les lots tozo lo baba to bayo karabiso te nde tant asali une année to bon to tikele nanu peut-être peut akoyi ko surprendre biso asali une année province ko zonga ka asili donc soki oyo bobo azo aza makasi nango eza kaka népotisme concussion corruption clientélisme arrestation arbitraire yango biso ba jeune génération consciente de l'Équateur tokomi kubanga toye koyebisa chef de l'état qui est-ce que mongala banga mongwa banga mongbanda banga tokomi kubanga na c'est parce que to banga raté to banga mondoki to ko soki tokomi kubanga pourquoi tokomi kubanga pourquoi mamelo tikanga na kende ko citer soki tokomi kubanga parce que tokovanda un jour pe Équateur wana komi pays oh ezosa le makuna constitution ezala na respecté te baningo moni Joseph Bayoko siko ndenge abo na prison les députés provinciaux o ba marcha qui pona osepela na lettre baza na prison Joseph akoma na marche à Salaka c'est l'article 26 de la constitution il faut qu'on informe sur une manifestation publique pour informer l'autorité politico-administrative informant autorité politico-administrative sinon la constitution sengi tu as un régime information tu as un régime autorisation te et koti na poko bakangi sikonde to aba olanda 5 mois na prison na ba membre na biso donc nazo senga na chef de l'état il y a l'urgence. Merci Cédric. Non, pardon, tika message au nos chef de l'état là. A révoqué Bobo dans l'urgence.
soki te conférence wana ya oyo ngesalema na Équateur ekozala bafoué na bana Équateur bakoyambango na ndenge esengeli te. Bobo Boloko est le pion responsable ya koteka image ya chef de l'État mabe et pas ba équatorien. Ba équatorien bazo mona loka chef de l'État lingaka bango te. Parce que azo vandi c'est la bango moto un gouverneur inutile. Tozo mona même tina na été que pourquoi il doit continuer à gérer notre province. Merci Cédric. Eddie Yando. Il y a limoko ya ba jeune leader na kati Équateur. C'est vrai, Bobanda ko présenter ba desiderata ou ta mikolo ileka ki mikolo pe belé bokolo batango iso to komona na ba micro na biso bato ya Équateur bako ya vice président ya boyo boy ba maire bako leka bako ba makambo pona Équateur. Mais pourquoi tout ce temps pour que le chef de l'État puisse réagir par rapport à la situation ana? N'est-ce pas que bobo bino boko boya peut-être pas aipe na puis makasi na kati ya gouvernement. Pour moi, l'Équateur a collé. La bande a collé. Bokolela. Kasi solution à l'été. IGF a quotidien kuna moni maramonde ezali solution à l'été. Nini boko senga na chef de l'État. Oui, madame. Eko zwa temps. Alors eloko tango eko zwa ngonga ipe malamote. Oui, exactement. Gane on lobi que gouverneur azana bateau et bazo kambaye ou bazo protéger pouvoir na niveau du gouvernement central. Ko banda mutali boso eza na ministère intérieur. Yango moni biso bilenge. Parce que biso toza relève ya lobby. Soko moni bilenge toza koleka tout moment koloba na ba télévision na ba radio koloba parce que tozo mona mboka ezo kamba mabe madame. Soki oyoki mbanda ko bato bayoka na sango. Depuis deuxième république bato bazaka na Lubumbashi soki baki mbanda ka baki mboka na mbanda bato bakanisaka eza na ndenge moko bakanisaka ndenge misusu. Mais lelo madame tozo mona ba province monsieur zo tongama. Lelo na Lualaba na ba Nord Kivu o mona pena misale esalamu. Félicitations à maman Fifi Masuka. Tout le monde est à ça misala. Mais pour la biso musala moko ezala raté. Depuis gouverneur à Kota na province ti lelo. Travaux ezate. Travaux dans la ranini. Au monde ba yoka chef de l'état zoya. Allez, mitu kana bimé bandi ko palola mabele. Mbula soke beti batu ba oleka sute. Donc moi ba travaux moko ya ko flatter batu sala maka au moment où ministre moko azoya. Yango toza ko senga na chef de l'état. Comment batu baza kolela tout moment bilenge toza koleka c'est que maman biso tozo batu zo kosaka et ba service nyoso ya sécurité eza na mbandaka ba ministre ba konti ba kenda mbandaka oti koloba yango moni ke gouverneur azali champion na corruption soki mokonzi moko songola ki na mbandaka ayebi ndeni na koyambela ye ndeni mokonzi na kozonga po ki aya kopesa rapport ya malonga te na Équateur yo moni makambo elekaki les 30 o ba député ba kenda ko voter motion contre gouverneur. Au moins, il kaka, mais tala ba service de sécurité, ba service nyoso batika la opesa rapport. Ministère intérieur tindi bato baki enquête ya ba komi kuna le bayambi bango, ba lesi bango kitoko, ba pesi bango kanyaka bazongi ba pesi rapport moko. Donc corrompu. Donc corrompu partout madame. Yango mo toza ko senga na tata mokonzi ya ekolo. Amekana na kotala ba service na ye. Bato baza ko sunga yete, bato bazo travailler na ye baza ko sunga yete. Ko banda na ministère intérieur, ti même itoko même na justice madame. Soko taille lelo makambo tozo déplorer siko. Il y a na dokita la haute cour constitutionnelle juridiction et ya haute cour obiso to yebaka na sang. Madame, est-ce que document ya cour constitutionnelle obi malibanda na avant que cour rendre rien nango. Mais lelo bon na document na réseaux sociaux, baza ko publier document na réseaux sociaux que non cour ozomona que na composition ba juge même il y a pas de signature et baza ko loba non par rapport na dossier o elekaki ya ba député. Par rapport à l'installation à bureau d'âge. Au moins, le président Bouka Kendeki kokot sa plainte nae par rapport à batala ne makambo lekaki. Mais bandeko tellement ba mesana ko corrompre, ba mesana ko tambola lelo yo moni ba zuya le batindi batokoto ba ke et comme ko yemba ma partout na mbanda ke no ba pesi $80,000 na cour ba sali ba sali. Est-ce qu'ils ala tango biso tokola ki penda na mboko madame. Là si état de droit ezali. Est-ce que makamba boy ko yokana na haute cour ba ba ke no ba pesi mbongo. Bol babo abia makamone ko lekate parce que gouverneur c'est pesi mbongo na ko yango toza ko senga na mokonzi ya mboka bato baza ko travailler na eba sunga ye état de droit ezate Équateur ekomi province misusu comment bato bako ko lela ka mikolo nyoso bakangi ba député bakangi ba journaliste bakangi ba activiste à droit de l'homme baza pe ko sambisa bango te lelo to anda 5 mois ka pamba boy skoyo to suka wapi na mboka ngo. Ceux qui chef de l'État, ceux qui par exemple le gouvernement central,
bamoni ke Équateur elongwe na kati ya RDC ba déclarer ngo ndenge baza ko benga gouverneur Équateur empereur yango moni biso bilenge to telemi madame toza ko déplorer puis to kotika yango te jusqu'à ce que mokonzi ya mboka akoyoka biso. OK, le message donc, est passé. Eddie Yando, Joël, je reviens vers vous parce que nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Un dernier mot. Mais quand Eddie a parlé du président, le président de l'Assemblée provinciale de Mbandaka, Bouka, je me souviens encore, le président est passé ici avec une lettre d'ailleurs faite par le président du Sénat, Modeste Bahati, qui a été contestée par les gouverneurs Bobo Boloko. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Une lettre écrite par Bahati et puis elle a contestée par le gouverneur. Qu'est-ce qui se passe? Il va à l'encontre de la loi ou comment? Maman... Et vous avez 2 minutes, hein, nous devons finir. Oui, oui, maman, je vous dis que le gouverneur, il est à l'encontre de la loi. Si je parle, c'est pour les multiples raisons. Maman, le gouverneur a contré lettre à président Bahati Tendengeni. Biso toza lokola Ukraine nakati ya nene ya Russie. Ukraine yobino bozo luka mais Ukraine ya RDC zande Équateur. Gouverneur ayokaka motote. Gouverneur, imaginez-vous que Bahati Lukwebo alobi kaka na mokanda na ina mokuse ki makambo o bosalaki ezali mabe bozongisa ba député oyo bo invalidaki bango illégalement. Point barra ke musika te. Président de la République na message ya état de la nation a responsabilisé ka Bahati a réglé président Bahati a réglé ba conflit ya ba assemblée provinciale. Toyoka yango pas président de la République yango président Bahati a se référé juste kaka na makambo oyo président alobaka yango qui a réglé ka ba conflit o ezali interne na kati ya ba assemblée provinciale parce que ba sénateur bazali émanation ya ba député provinciaux. Mais maman eza mawa Bobo Boloko l'empereur tango atangi mokanda Bahati wana ba député ba bimi ensemble na population pas population balingaka ete mokanda président Bahati tango ekiti population bando yembela Tshisekedi ezalaka honneur ya président Bahati te ezalaka honneur nde ya président Tshisekedi président Bahati asovaka président Tshisekedi na ville Mbandaka population ba bimi na ba drapeau ya président Tshisekedi ba banderole ba effigie koyemba ke président Tshisekedi a sauvé province Équateur. Mais si bituma maman empereur abimi ye moko empereur Bobo Boloko abimi na ba garde rapproché na ye ba ye ba beti ba député provinciaux ba zu ba kangi ba journaliste ye moko a suis journaliste moko mino na mopende comme ba journaliste ngo Patrick Lola mais nazo comprendre te INPC bozawa bino pe ba journaliste botika baninga na bino ba souffrir na prison mais bino abozo sepela mamelo soko bimia obimi na motuka no ozo rouler na boulevard. Mais baninga na Patrick Lola na nani bofa Christian bofaya bazo souffrir na prison ba association ba journaliste ko sala mosala ba association bazo sala mosala te Conseil supérieur audiovisuel yango wana basala quelque chose ba comment ata eteni ya papier te ke ba journaliste baza menacé a sabota mokanda ya président Bahati za sabotage toza na république mosusu oyo ba respectaka ba autorité te. Yazomona Bahati loko la poussière. Azo kipe kutu président Bahati te. Oh président Bahati a sauvé honneur et chef de l'État. Pe population ba yembeli chef de l'État. Yango eza mawa ezo pesa pasi na motema maman. Merci beaucoup Joël. Cédric Ingeli. Merci Mamelo. Alors c'est le chef de l'État. Il est encore temps à se ressaisir. Ko se ressaisir le chef de l'État ezaka eloko moko po biso population ya Équateur tozo senga na ye. Constitution pas mboka ezosenga ici il y a une crise persistante na niveau ya ba institution provinciale akoyi kozwa mokano pona ko révoquer gouverneur donc a révoqué Bobo Boloko rapidement pour sauver. Mais le manœuvre c'est quoi avec le ministère de l'Intérieur? Bon ministère de l'Intérieur non là où Bobo trouve sa protection donc président a roulé dans pas moi mboka selo. Oui, wana ça c'est son enfant chéri. Wana kuna kutu komekate parce que toza na confiance à ministère wana ndé tolandi ba mo garant et il y a bon fonctionnement des institutions. Les années président de la République a joa l'initiative rapidement
a sauvé Équateur. Sinon, parce que population Équateur, bazolo, ce qui est simbité en 2023, bakotika bobo na famille naie, ba voter chef de l'État. Parce que moment yango il y a ko sauver population. Alingité. Ce cas lingi qui a en 2023, pendant ko beta ba discours moko ya nini, bobo avec sa famille votera Félix Seul, voilà. Alors il est temps de se ressaisir à révoquer Sony Yabana Équateur pour que avec un peu qu'on se sauver. J'espère que ce cas saliango yemora komona ba retomber et puis commander une population à quoi acquérir. En tout cas na sengi pe na population toujours base à mobiliser parce que bah tout ça c'est préparé. Nenga article 64 de la Constitution zotinda biso pour un soulèvement. Ce qui que Kinshasa, gouvernement central, va jouer solution de article 64, va percevoir biso makoki, autokoyi kosala pour se sauver. Voilà. Et ben incitation, non. Incitation des articles 64 de la Constitution. Et c'est que batuba tellement qui mabe moko ngekota contre république, biso pe tozo mona mabe parce que Équateur est comme province à part. Kuna constitution ezate, kuna ba loi mboka ezate. Alors biso to vendre état qui ba citoyen congolais to vendre tota ga ndenge constitution eza bafouende ba loi mboka ezo ke na mabe. Non to kotelema. Selon la constitution. Voilà, merci beaucoup. Nous allons terminer avec vous Eddy. Oui, merci Mamelo. Na kosenga na mokonzi mboka. Mo ya état de droit ezaka nango depuis kala. Mais Félix Tshisekedi comme chef de l'état muto a amélioré ngo lisusu. Mais tout ça, vous savez que l'état de droit est respecté dans l'Équateur, maman. N'est-ce pas si nous sommes dans un mandat? Dans l'Équateur, nous avons des sous meki, il y a un gouverneur à se comporter à la partie civile. Il y a un fondé, il y a un plaignant. Donc, il y a un soutien dans l'Équateur. Et puis, il y a un travail dans le chef de l'État. Il y a un ministère intérieur, madame. Si vous avez dans la province, il y a un même problème. Au moins, si vous avez un député, un gouverneur motion. Ministre intérieur à contre-calé yango. Ba député ba yiba satel ba pexi yango toza ko senga na chef de l'état mais kana rota ba service na ye. 2023 yango ezokende tozo ke na ba élection. Comment yako ndima na pays moko toza kana deux présidents de la République. Président de la République moko ya RDC, président de la République mosu na Équateur. Et puis mon a ya union sacrée vision à chef de l'état vision yango eza ya ni ya kokanga bato, vision eza ya kosa malamu te parce que na côté na union sacrée. Comme boka yake ceux qui bato ba côté na union sacrée aussi mba tete wana za muto union sacrée ngo zani ya okanga bato ya koboma bato ya kotia bato na boloko et puis ya kosa musala te mbongo nyoso ya leta ekabamaka ceux qui mbongo rétrocession e ba kaboli yango na mbanda ka ndende kolobaki ba mituka ezalaka te motuka moko to mona teke motuka o eza ya gouvernement provincial ezalaka te ba ministre bakendaka ba musala na makolo gouvernement provincial eza na motuka te gouverneur moko atambolaka na motuka na moko privé. Oh, atia on a compte ya gouvernement provincial donc madame mokonzi mboka mekana hotel. Ceux qui bana baza ko lela yaza tata comment bana misu baza ko lela bana baza ko se plaindre mais yaza parents zo beta 40 l'air bana ba ko bunda bana ba ko bomana après ayo kota na simu ya moni biso bilenge to telemi maman toza ko lela pa ya mokonzi mboka ameka hotel la situation Équateur n'Équateur bato baza ko kufa n'Équateur bato baza ko lela ba député baza na boloko ba jeune activiste ba journaliste nde bande ko ba uti koloba. Et n'Équateur mutalo bakali susu te soko meki oganga bakotelo na butu tokosuka wapi na mboka ngo yango mona mboka lobiki to ko appliquer article 64 parce que constitution spécifique ndingisa ya aussi mamando kite mais ya ko telema to ko kanga balabala ke mitu ke kotambola te mutu moko pa okende te ou be biso moko population to kende ko bisa gouverneur ke akotia suma kolona batimate voilà eloko etikali to sala yango na yango toza ko senga na mokonzi mboka ke azo ba disposition avant akende na Équateur ya kotala makambo eza na Équateur c'est pas que to le kana ba télévision ya kolobaka ke on dirait tozo kosa mais azana ba service a vérifier makambo tozo loba soki tozo kosa soki pe bazo induire na erreur yango tozo senga na bakonzi ya justice ba meka kotala makambo wana bato ya justice ba kokozaka na service ya politique te pouvoir les a séparés maman tozo na pouvoir judiciaire tozo na législatif et puis tozo na pouvoir central et Kabola déjà né constitution Kabola yango maman. Justice est la indépendant. Justice à Équateur est un service ya gouverneur. Bato bakangi bango baza na boloko kuna ti lelo batikala ko sambate basaela bango ba mandat ti lelo et mokonzi gouverneur ye moko akoma ko diriger ba service nyoso na la police kaka ye moko oké na parquet ye moko na armée ye moko. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oza koyoka ndenge toza kolela zo solution na makambo ya Équateur
avant conférence des gouverneurs. Ok, Merci madame. Merci beaucoup Eddie Yando, merci beaucoup. Naba très chers téléspectateurs, nyonso bauti kolanda biso boyoki mbela ya bana Équateur. Nous avons reçu de jeunes leaders de l'Équateur au penza ba petit CT nande ko mususu po azali na kati azali membre ya génération consciente de l'Équateur boyoki ndenge balobi, c'est le moment de sauver. S'il faut sauver les chefs de l'État, c'est le moment parce qu'en 2023, si vraiment Alingi Azong Alisusu na poste naye en tant que président de la République, na kati ya République démocratique du Congo, atala maima ko leka na Équateur, bana Équateur balobi sinon bakotika ye moko bobo boloko a voté Félix na libota na Mobimba. Alors qu'avec tout ce qui représente la population ezali na parti ou na Équateur, nous savons que ça sera pratiquement impossible et ça va faire un peu les chaos par rapport à l'électeur, il y a chef de l'État. Donc le message est bien lancé. Maintenant, c'est à la République de faire son travail et à la justice aussi. On a demandé à ce que la justice est à la indépendante, est à la vraiment au milieu du village, est à la part ya Moutoute, mais ça la moussala comme il faut. Nous vous disons merci. Hiro, merci à toi d'être venu. Bah, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci. On voudrait faire un petit coucou à Youssouf et Momo Nyangadou, voilà, depuis le Mali. Et Hiro, une dernière question. Comment tu fais pour avoir cette énergie avec tous les concerts que tu enchaînes, les avions, les répétitions, les studios? Quel est ton secret? Voilà mon secret. Doublez vos limites avec Double Seven. Faites le plein d'énergie grâce à la gamme de boissons énergisantes Double Seven. Composée d'une sélection d'ingrédients riches en vitamines pour un goût unique et un max de plaisir à chaque gorgée. Augmentez votre énergie et retrouvez toute la force et la vitalité nécessaires pour affronter efficacement tous vos défis du quotidien. Double Seven, c'est la boisson irrésistible que tout le monde désire et que tout le monde veut goûter, mais... Ah non, c'est ma Double Seven. Découvrez vite les nouvelles saveurs Double Seven Light et Double Seven Cola partout au Mali.